et là on a sepela qui maloba o bandeko baloba qui je pense Mova Alexis Tambwe Mwamba n'est pas n'importe qui. Si vous osez l'envoyer à Makala, le soleil ne va plus s'élever à la République démocratique du Congo. Bravo! Et qui a dit qu'Alexis Tambwe Mwamba est n'importe qui au Congo? Quelqu'un qui a tué le gens. Kabila doit être arrêté. Tokenda ko porter Kabila plainte série à Benoît. Non tanga kombo na yesu. Benoît. Pratique mamba plainte wana muku na makala pour na plainte. D'accord, kasite ya opo na la kisabino. Ya muku na zaki jeu, il a fait de jeu. Ceux qui congolais le loi Telemi abina ko porter Kabila plainte ba ko kata plainte ya biso tokenda porter plainte Benoît wana ba kata plainte ya biso na cour constitutionnelle. Bato batala trésor kimba yebi na mobiliser 2 personnes tokenda na ba ti parler de la nation. Pour sani. Na bureau Félix pour dire à Félix tala Benoît makambo sala kati plainte ya biso pendant que bino IDPS bolo bati le lo Kabila zaka na plainte moko te. Combat Moukounana est différent. Voilà. Moukouna, pendant que Kabila était au pouvoir, il était avec Kabila. S'il s'appelle Moïse, on applaudit. Mais Moïse, quand il était avec les Égyptiens, il a fait quelque chose qui a montré que les Israélites, il a tué un Égyptien pour l'honneur des Israélites. Moukouna, pendant qu'il était avec Kabila, qu'est-ce qu'il a fait pour les Congolais que j'étais votre frère? Il n'a rien fait. Tant que Félix a eu pouvoir, il y a eu béton. Yepe tango Kabila sali beton yo na sima beton yo Kabila yo opombani yo Kabila beton les gars no beton zo no to tiena l'ennemi du peuple congolais c'est deux messieurs oyo monsieur moko azui ba congolais livré bango par Kabila mutu mususu akobeta ba congolais film sikolo ko ba te confusion par la bango qu'est-ce que ça va itozo senge salama ou c'est le béton ndeko kweya ekunda maçon ou maçon à panza béton. Merci beaucoup. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Chez Bissou Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Chez Bissou Télévision, deuxième vitesse. N'hésitez pas à liker notre vidéo. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Chez Bissou Télévision, Souka. Et voilà, vous êtes si nombreux à suivre cette émission. Bonjour, bonsoir, ça dépend na ngonga obota biso na tomeli bino bongo mokolo ela moso bozi okaza kota biso na tongo tope na butu ela monga ndeko na bino yamso yambe na zabongo journaliste na saka émission ba sociopolitique tant analyste sociopolitique nous défendons valeurs, nous sommes contre les anti-valeurs, l'immoralité, toi contre yango. Actualité za mo ebele na pesi mbote na bandeko nyonso ba otala biso na Québec na Ottawa mbote na bandeko nyonso ba na États-Unis mobimba isika bandeko bazui likanisio tomoni lelo bandeko ba sali makambo ebele kamusi monde entier pona mutu moko azana ka citoyen simple comme américain afro-américain mais créé pe sous makambo ebele na Amérique. En tout cas Donald Trump a réagi mais to comme na Congo bandeko ba okufa na Este bandeko ba na Ituri bandeko ba okufa na Gemena chef de l'État a beta bango kara. On se pose des questions to kende wapi bato balobi nga na takinaka te zaka ba analyse auto sala. Aujourd'hui je vais être avec Trésor King, un analyste sociopolitique, confrère aussi. C'est avec lui qu'on va essayer de mettre carte sur table. Bonjour mon frère. Yenge matendo inge talo sako na bana mama Congo bana Congo mongali bana nzambe pungu tulendo vuzi mukulu. Ce sont des noms oyo nzambe après ça qui a sala alliance na bakoko na biso. Voilà. Bobi tozonga ka mwa muke na Bible bana Israël. Nzambe bimisi ba na boumbu na Égypte
bakomi na kana babosani nzambe abimisa ba na boumbu. Voilà. Nzamba tindi bango na boumbu na bamboko eza pembeni pembeni. Ndenge mona biso ba Congolais, nzamba longoli biso na colonisation pa ba Belge. To bosani nzambe oyo. Asalaki mama kimpa vita kanga. Asala ba koko ba bilima ba telema to yele loyo to komina ba oyo ya bana Congo ba kosangana ba pesi biso to kena bo umbu na Rwanda to kena bo umbu na Uganda ti conscience ko ya e bongo to tambo. Voilà, merci beaucoup to kindi bo umbu na Rwanda na Uganda nga ba kisi na Brazzaville ba rapatria plus de 8000 Congolais au Bauta Brazzaville bazonga parce que Brazzaville est lemba qui vend biso. Et voilà, Trésor King. Parlons d'abord de l'actualité. Hein. L'actualité aujourd'hui, il y a à boire et à manger. S'il faut le dire, même à vomir. Vous les jugez comment la politique actuelle dans notre pays? Ah, la politique actuelle est comme le quoi Massano ya cahier de plaisir. Comment donc, ça? Un président cherche de belles paroles. Aïe, comme la terre tourne autour du soleil pendant 365 jours, moi je tourne autour de mon peuple pendant 12 345 affections. Peuple a gagné. Waouh! Bah, on l'y a tenu à l'iboumo. Donc, bah, on a même la biso politique et à l'élo loco la folie d'amour. Mobile au kosobi que Dieu a kosa anengai. Mais la linga ke kaka. Donc, on comprend que bah kondi bah au kosa biso mais loco la fanatisme ezali voilà. Tokumisa bango kaka. Hein, n'habite soki to komesi kango voilà, très bien, très bien. Ça veut dire quoi? Peuple akoka su yams na tunelo moko na libela mama na papa na mama na azaka mopaya. Et na papa na mwana na azaka mopaya na libela mama. Vraiment. Mwana nde azaka mopaya. Mais bima libela mwana po papa wanga nango na miso abato. Moi, Nandima Neyango Komelango na miso bato. Qui veut dire le pouvoir, c'est pour le peuple. Et comment y a bango pour balata ba veste, ba cravate, ba kolobelango na miso ya bato. Tango biso to ke osala makambo mosusu. C'est ça. Lelo politique ya Congo. Trouble théâtre de chez nous à Titengesane. Théâtre de chez nous, théâtre de chez nous. Ok, ndeboy. Oh, Kabila Nandeko Félix Baswani. Babandi Koswana Leloti. Mais je dis merci à Dieu parce qu'il fallait confuser contre un cas d'ennemi à peuple congolais pour libération à Congo et Salamaya. Confuser contre Chua Pisiko. Kasi FCC nakashit Alexis Tambo Mambo fo immunité longa to tonga siko nano to tonga tolo bana pona bande côté baboyi sikoyo Alexis Tambo Mwamba afingi mutu mwana mwasi on article 14 ya constitution et sengi discrimination faite à la femme. L'état il faut à protéger mwasi na ba domaine nyonso. Yo siko na Sénat obengi mwasi na immoralité soki nini kuna. Ozuba français na nyonso tanga katangu avoke rébellion na est obimisi yango. Soki ata mwasi na lobi alimbisio l'état l'article 14 de la Constitution. Le quoi l'État zawana pour valoriser moi aussi. L'État face à la nini mosala naye. L'État bengi. Et là on a sepela qui maloba o bandeko baloba qui je pense mova Alexis Tambo Mwamba n'est pas n'importe qui. Si vous osez l'envoyer à Makala, le soleil ne va plus s'élever à la République démocratique du Congo. Bravo! Et qui a dit qu'Alexis Tambo Mwamba est n'importe qui au Congo? Quelqu'un qui a tué le gens et il s'est même pas dérangé à Bomi Batu, à Osoloane na téléphone à Bomi Batu. N'habite yam siyo ko kosele lo rabongo. Pongi yé le rote. Mais yé pongi yé le etilelo. Voilà pour nous la que c'est pas n'importe qui, c'est d'abord un assassin. On commence par là. Deuxièmement, quelqu'un qui a double nationalité. J'ai dit double nationalité pourquoi? Surtout qu'un article 10 de la Constitution. Bobby, la nationalité congolaise est une et exclusive. Ça veut dire nationalité congolaise c'est quelque chose en concurrence na nationalité musuti. Tango papa Mouze Laurent Désiré Kabila Lobeba Rwandais bazonga na mboka la bango. Il a parlé de Rwandais. Alexis Tambo Mwamba qui na bandi wana. Est-ce qu'il est congolais? Est-ce qu'il est rwandais? Si le loba pesa biso position Alexis Tambo Mwamba pour nous dire c'est vraiment un congolais ou c'était un rwandais. Parce que je dis ceci à nos frères de Kasaï. Il faut que ça ekenge maki mukadi faut ça ekenge na ba Rwanda ba koya amuso yo kaka ba bengo mukadi wakarororo. Oh Chilombo wakarororo. Rariru, Chikiriru, Talanet Ndeko, tout ça non. Ndeko ba pesi DGDA, Congolo Kabila.
Tikotomi Tuna, pourquoi ka Congolo Kabila? Après Deo Rugwiza, on envoie Missi Rwanda. Pour Deo Rugwiza, c'était Rwandais, j'assume ce que je dis. Un Rwandais, j'assume. Ça n'engage que vous. Oui, ça n'engage que moi, Trésor King Bukele, Kolo Congo. Un Rwandais tout fait. Ce Rwandais-là a fait de sorte que quand on a combattu à Congo et que na Rwanda, c'est Rwanda comme un premier pays producteur ya biloko wana parce que azaki na douane, azaki na ba frontière. Tant que biloko wana ko bime fayi azala au courant nango. Tout ça bisi na nouté ou akufi. C'est monsieur Rwandais de Yorogweza. Wana za robomba te bilo mususu on me poani to ebi na biso ba vérité mais to ko loba bo ete na télé to bomba kango kana mite. Il faut que to banda ko affronter ba vérité bo. Boye vraiment on a tout. D'accord, parlons de Jeannette Kabila. Jeannette Kabila, une Tanzanienne, elle a déclaré ça. Elle a déclaré ça dans l'Assemblée nationale. Kabila, quand vous dites que Azat en Tanzanie, aussi longtemps qu'Azat y passe, je mets ma passe à deux dates de naissance confondues, papa. Tout solo à Maramoto, solo là, tu as ça trouble na kata mboka. D'accord. Na la qui sont nés à Tanzanienne. Aïe dans l'Assemblée nationale. Tant que Bandeko Senga qui n'y a Rwanda comme 5e langue nationale à Congo. Elle a dit, na travaillé dans service national ya Tanzanie. Oh, surtout que na Tanzanie pour travailler dans service national, il faut être tanzanien. Tant qu'il y a travaillé dans service national à Tanzanie, c'est que c'est tanzanien. Si vous avez na Congo, la nationalité tanzanienne est sika nin. Donc il faut demander pointer du doigt boy. Parce que les amboka na biso héritage bakoko batike la biso. On peut pas faire de blagues. On peut pas prendre le pouvoir aujourd'hui pour l'obito tika peuple na biso na mawa. Voilà. Hein, Yams. D'accord. Yoza nationalité. Permets-moi ya retourner mon tour na oyo. Kabila n'a pas affaire oyo. Tout Tshisekedi. Kabila nani parce que Laurent Désiré Kabila. Ibrahim Kabila. Il faut préciser. Joseph Kabila. Kabila Kabange. Il faut dire Kabila Kabange. Aujourd'hui, Azali na kati ya présidence ya Mboko yote. Pourquoi vous engagez Kombo ya Kabila na kati ya masolo? Bomonite bokomo luka population linga bini ngo bokomo dembela na Kombo Kombo ndeko Kabila. Ndeko Kabila za suna makambo. Non, soko lobelo kwano ebe osala analyste. Temenga na tuni ndo motuna. On parle des institutions. Au moment où Kabila za ko engager s'il vous plaît. Est-ce que Kabila ndaza na Kabila a engagé Mbokati? Non mais l'Assemblée nationale, les réunions, la séance ordinaire et extraordinaire se fait au nom de l'autorité morale. Zaka zobaka le kaka senga morceau loba contre autorité morale. Mbamo pétition longwe. Sakanaka. Mais zate na pas so ba détail. Congolais a pour ça comprendre tout ni no motuna na la kisonde ni Kabila za au pouvoir. Abengi batuna lobito ke ko signer fidélité à l'autorité morale. Bisonyo so yinde sima l'autorité morale. L'autorité morale en simbinini na ba institution. Président de la République à institution. On a tikala yemoko. Toke na Assemblée nationale les ana. Il y a FCC. Des FCC Assemblée nationale les a majorité za gouvernement papa. Informateur ba voter siège kunande ko. Informateur ba voter ba tsaka informateur. Pardon. Mais le ba makambo population azotala yo a retenir les kama malamu. Population ozotala ngai. Loba. Tant que le bac Assemblée nationale et FCC ngana okamwa tu que ba député ba kuna bazande ba député mboka député azana autorité morale na etanga zolo ngona pa du peuple a comme muta cadre ya mboka FCC tant que Assemblée nationale et ça diriger na FCC kasina de la population na la population vas-y ba koti Assemblée na bango nationale dollar et mati bomoni ba député ba lobeli dollar wapi congolais azolia mabe bomoni ba député balobeli congolais wapi mais ce que komi makambo ya Bahati Modeste Bahati FCC a manqué autorité morale oromona bango tu baseni no assister na makambo Modeste Bahati ou assister lisusu na ba makambo kilikili oyo basali biso banini ba makambo ya Jean-Marc Kabouli s'il vous plaît ou assister nango lelo yo pourquoi to lo bake Assemblée nationale les a peuple tango baobi Assemblée nationale musala ngo za ni ko contrôler d'abord un entreprise publique
musala député ya liboso yango wana na ba ministère d'entreprise publique esali mabe ministère esali mabe ba interpeller moto wana lelo to ba ko interpeller batu ba ko interpeller pona nini ba intérêt ya autorité morale na batu na ye ba interpeller ministre de justice na Assemblée nationale. C'est pour parler des questions des immunités. Pourquoi question ya ba immunité? Parce que bazo senga Alexis Tambo ba immunité na esa nini elongwa l'intérêt ya peuple esikani. Dis-moi intérêt à peuple ça et sikani. Sikoyo soki lelo boloba parce que bandeko botinga ba politique bo telemika esika moko bo dembela kaka o Kabila zo diriger mboka. Kabila zo diriger mboka. Kabila zo diriger mboka. Lelo mabe a Kabila eza wapi? Kabila pesi ba Kabila ba député ba vandi kuna baza ya Kabila ba défendre ba sénateur baza kuna ba défendre mboka. Tata mokonzi ezali ndeko Tshisekedi Kabila mutavani mabe ya Kabila na makambo eza wapi ndeko na ngai. Eza lokoko tuna question mabe yanko yeza wapi? Kabila yanko ite. Est-ce que te oko tuna question tozo yanko yo to tsaye sika bato. Siko bato babite botene sika na biso te mabe yanko yeza nini bato bakobamba mabanga. Parce que Kabila, c'est le diable qui a construit son enfer. Je finis. Mais pourquoi pas dire? Je finis. Pourquoi pas dire? Je finis. Vas-y. Je finis s'il te plaît. Vas-y. On ne combat pas le diable en étant en enfer. Le diable Kabila a créé son enfer aux Assemblée nationale, Sénat. Il a créé son enfer aux Assemblée provinciale, il a créé son enfer même Bougoumestre na biso ya banini. Tu peux plus parler, faire des manifestations contre Kabila. Tout ça est un enfer. Nde toza botoza na kata enfer. Enfer ils ont sa gloire na Kabila parce que je peux pas le comparer à Dieu tout puissant. Ou tu es Dieu ou tu es Satan. Quand je ne te compare pas à Dieu directement, je te compare à Satan. Tu diras quoi? C'est une injure? Non. C'est constant na ngai. Et tant que Congolais o amona moto ako boma bato ako oka mawate makile ko tama ba force commune ako oka mawate yoka mabe siko tuna nga mabe akabileza bandambo ko ezala Congo bandambo ko ezala Congo Mobutu bobenga sanguinaire mais tout mona ba force commune atena kata Congo en pleine capitale. Et il y a eu des forces communes de Maluku. Aujourd'hui, avec l'opération Likofi, tu as un article. Mais si non, on a été. S'il vous plaît, livre Mobimba. Vas-y, je te permets. Livre Mobimba, Mabé Kabila, Zaki na pouvoir aniati constitution, wana ezaki mwasi mekomi na problème à mabota po Kabila simbango na ndenge na pou kimbuta zui koto yo pou menda zui koto pou soki mwasi me problème à mabota. Tango constitution lobi la personne humaine est sacrée. L'État doit respecter la personne humaine. Bakanga kena ko kanga ba Congolais belé ko beta bango fimbu. Konyokola ba Congolais, la personne humaine, nini opération Likofi Nemwan Kamwana Sapu avec Evariste Bochab, Yumbi avec Gentini Ngobila, le nouveau assassin. Sikoyo, toko kende wapi na Congo. Il faut pas décorer les assassins. Tout ça, bango bilamba ya banini. Les assassins restent les assassins. D'accord, merci. On ne collabore pas avec les assassins, sinon te lobby bakosani. Na okela kandeko Félix Tshilombo Mawa. Parce que ko collaborer na ba assassin yango pe ko commissariat assassin. Ko ndeko Christian Malar na Israël 24 koloba. Félix Kabila, c'est un tyran qui a succédé d'un autre tyran qui est Kabila. Qui est un tyran par définition? Un tyran, c'est celui qui exerce la puissance de la souveraineté sans contrôle et sans maîtrise. Est-ce que Félix Tshisekedi, quand la définition, il est tyran ou il est épargné? On a peuple auto koloba, Obadi Moyindo, akufi na tango Kabila te. Obadi Moyindo moto akosenga pena beni.
balobi la paix et la sécurité constitution ngate to kabila benga ba professeur pour basala makambo ngale on a koma kolobelaka constitution la paix et la sécurité droit aux Congolais au bas du Moyindo a Telemi il a été assassiné Deo Paluku marche le 30 juin liberté à la manifestation article 26 à constitution au bas du Moyindo Deo Paluku akufaki na tanga kabila te na ndaka tanga Félix Tshisekedi lisasi mwana akufi Freddy wa utili sur kufa pona ko senga kani na kufi na tango kabila on va déjà compter des morts yango ko sangana na moto mabe poko koma tango to akokise kabila zo munduki ta ya bomiro aussi popo. Mais lelo yo na silisa natika comme temps aussi ça aussi c'était mutuna mi ba ko la kisa ondeni ba commission de Félix assassin akoki ko livrer kabila te po yeba ko sa livrer lelo yo bo finga bo critiquer ndeko kabila bo critiquer ndeko Tshisekedi bo monisa ba bo monisa population que Tshisekedi ndeko Tshisekedi amabeto ndeko kabila mabe bino ba yi politique to ba analyste politique ba piste de solution nini bo pesa ndeko Tshisekedi ba piste de solution ni bo pesa pe ba ndeko na bino ba congolais ole akolobaka na bango et pour le bio soit pouvoir yoki mabango ninga ba ndeko musuba ki na pouvoir te Lumumba soka bundela ka pouvoir mangaza Lumumba te to bundela no Congo te to bundela no Congo nde mutepesa abiso pouvoir soko bundeli Congo yo bizale siko okoboya te okozala pona lokumu te soko kimi population oza maudit ka yote na génération no mobimba na tanga bato bazali tokei piste ya solution ya liboso to pesa ki ndeko Félix Tshisekedi ezaki ko boya coalition o ba ko lobeza constitutionnel po biloko o ndeko Félix a telemeli na constitution o de to kangi etete tango aboyi article 99 tsa ya na pouvoir ba bi président ya na pouvoir fa la ki saba bien na ye o azo bima pa la ki saba bien Félix la ki sabiso ba bien wapi kaka ndako ba la ki sabiso ya limité o mais jour a robima pouvoir article 99 on eza na mokolo e ko salela ba konzi wana babanda kiwana totika ye kende pona constitution et pona koboma coalition ba bieza constitutionnel Félix a pesi ba rwandais nationalité verbalement or la constitution a bafoué constitution verbalement nani a pesa bango nationalité écrit s'il vous plaît si je m'abuse pas le 15 avril natangelo na date le 15 avril 1971 Mobutu a pesi nationalité collective Siko yoka nini constitution la biso mabe na Mobutu na Tshisekedi a pesika verbalement ndeko sale la constitution pesa biso piste to na posa piste comment Félix na ndeko Félix tango yaki na pouvoir est-ce que simbaki mutu wa Mobutu a prêté serment na mutu wa Mobutu je jure sur la tête de Mobutu je vais faire continuer tout ce que Mobutu a fait. Non, il a juré sur la constitution. Nous parlons aussi de la constitution parce que oh il faut y a tous ces années constitution. Constitution lobby boye. Nationalité congolaise ça a concurrence na nationalité musuti. Nationalité congolaise ba koki ko zongo na ndenge bo mibale ya liboso par origine ba boti no batikelo. Ya mibale koki ko senga yango individuellement. Mais ye Anyati constitution a pesi bato nationalité collective. Mobutu a pesi nationalité na 71 a botola ki on a 81 pour ton information. Batouana bazali sunanité. Mais ton Félix abengi boba ndeko na biso apesi sous nationalité collective on a constitution za raté. Totika ye. Est-ce que motalobela mabe? Voilà, vas-y. Alobi makambo mesure d'urgence o baboya ki o ba député ba sangana te photo kuta na to yo ka sote ba longo la président de la République niati constitution moto alobi ne lote. Soki lelo yo wana kuteloko peuple akozela te boko nyata constitution et bon peuple o akozela coalition FCC caché kabwana soko telemo bito kabwani na biso pona alonga il faut bakabwana na peuple ndeto ko bima banzungu ba siffler ouais soki bangi ba simba biso moto osani il faut peuple mobimbeza na simana so peuple za simana ko longa Mzee Laurent Désiré Kabila il a fait appel à la population totelema to bundela ba Rwandais c'est tout un peuple zaki sima Mzee Laurent Désiré Kabila yango alongaki malgré o nyonso Rwanda yaki nango le roi arme lokola kisi mais Congolais sala nini alongaki ndeko Félix aluka peuple nyonso koma na simane peuple azola lisanzala peuple oyo Jantinia azoko nika ngondo ya mia yazo mona akolobelo côté peuple oyo azo perdre bandeko ne chaque jour na présidence yetu sikwa kangi munoko peuple oyo atunaka ti lelo avion na ye crash salameza wapi
deuil national lobango wapi o a trouvé solution te peuple wana onini toye kota peuple obina pesa proposition na ndeko Félix na peuple congolais proposition na opesa eza article 64 kamulai makasi kasi na kopesa siko ya population pesa ya population ngana kopesa ka ba proposition ngana tangela ba na constitution na ba code pénal na bisa bango déjà ba infraction ba kokangela ngai que on ndenge na ko kende nango na bike boko bimisela ngeloko boye mais bozela na bisaka bandeko na bingani bakashwa makala na okota ngo teza trop démodé ngaza moto asika fo bazela to ba sa bakashwa sike bo ba yeko swangai donc je dis ceci à la population, je propose ceci, le soulèvement populaire. L'article 64. Oyo bandeko ba motivaka baninga basala ngo lelo nga bango musuba ke va na Kasai nani bandeko ya Lamuka bango bandeko Fayulu. Mais c'est pas Fayulu qui va libérer ce pays. Nous parlons du peuple, personne ne peut libérer un peuple. Le peuple se libère yemoko. Ndeko, bozo te peuple boko mise Fayulu. Fayulu bitumba ko kango te tisuka. Kuziza. Wazaki l'ex président ya Burundi ya lobi botika te président mboka na bino ekoya na pire. Ba Congolais ba yoka makambo na te. Pire ngo yango da to sana ngo. Mais siko réaction na bino. Niveau mokate ndeko mo kizubanata asekisenga nelo moko bi natanga Kabila ndako bandeko tanga te ndako na biso ko mo tanga vana tanga Félix. C'est comique, mais ça interpelle. Pour dire qu'aujourd'hui, le peuple souffre 10 fois plus que Tangoya Kabila. C'est quoi les pires yango? Il faut se c'est Kabila qui a fait ça pour attendre que Kabila qui bientôt comprendre Joana. On ne peut pas livrer entre l'ami et son frère, le choix est clair. Entre Félix et Kabila, le choix est clair. To bengani no Kabila, maçon, na simato tiga na béton, to bouki béton, to zui chaque matière où na béton to longo. Na minute au béton bande de fer déjà longo. To banga béton, moto ko matana béton ekoki okweya. Yango to ko senga maçon za wana setango okweya ko ele la maçon. Et le maçon c'est Kabila. Le béton c'est Félix. Parce que jamais béton salama yango moso bebe ngenga ke Fati Muelo là j'applaudis parce que Muelo salama répand Nzambe mais le béton est fabriqué par un maçon qui est Kabila qui a composé le béton et il s'est caché derrière le béton. Pour makambo tout robeta yesuka kawapi na béton. Aujourd'hui makambo tout il faut être lobela Kabila to comme lobelango Félix et les jeunes de l'IDPS ne comprennent pas. Bon bazaka wana Fati béton, Fati béton, il faut ajouter Fati béton Kabila maçon. Ça va arranger les choses. D'accord, ça va arranger les choses. Nous allons malembe nasuka na moni tolingi yosoki to pesioka motuna wande eloko non, nous parlons pour la compréhension des Congolais. Obandi ko fungola ka biso ba livre na possibilité ko kiata na nini muso ezate. Siko yawa il y a des rumeurs qui circulent l'actualité où eza ko bangisa ba congolais moto moko asali voice amoni ba commando américain ba ye ba komi kotoyo bande ko musuba obi Kabila zaki na kingakati siko azaki na GLM na mito na GLM na kingakati azate bato ba otuna question Kabila ake wapi bande ko musuba oloba o ba commando ba zawa ba yo Kabila. Merci à Tise Tengesanda parce que il a formé papa motuna zakaka mukuse tango to bande ko tanga classe ba ça que faut répondre sec bacho nini foloba. Vas-y. Pourquoi ça obandino na parce que na c'est mo expliquer na ça la philosophie. Donc un philosophe aza moto na question na nyo ça ko poser question pourquoi ndeko kende. Vas-y. Na kei na koloba ba je ba commando américain et bandi leloté. Biso toza poser to ke na concrétisation ke na ba histoire. Il était un jour en Amérique pour dire que je vais déboulonner le système dictatorial qui jusqu'aujourd'hui peut exister. Jusqu'aujourd'hui, ce système dictatorial, où ils ont bossé dans l'article 62 de la Constitution, ni n'est censé ignorer la loi, Alexis Tamboué Mwamba n'est pas n'importe qui. Tout ça, c'était des paroles de Neko Félix Tshisekedi. Vous ignorez cela. Ce qui n'a pas été le makambo kamero pakatambangwa. Totika makambo musu peuple yemoko amona. Pour makambo so to bandi koloba à la télévision, baloba mwana biloko akobimiso azui wapi. Ngate mutu bakoluka yo. Ba baby ke ngaso ko lukinga na tongo na butu.
ata na kimi na nga komona nga na nzela o nyonso lukeli nga na ke olobango na balaba nga akima te ngo menace nga lelo jour ba menace nga oyo kozo kotumbola chef président de la république na bima libanda na Pascal na ke expliquer bato c'est qui Fati Beto c'est qui Kabila Mason pe na tindeli bato ba menace nga na bibo zo ba lien nga wana nazaki na baba jour ba kanganga na ambassade ya Rwanda tango esili nga na bimiso baka ko lukanga na Minduki na hotel ba sisi ko lukanga na Minduki na hotel na kimi mwa Kinshasa to na zongi na kenda ko senga fermeture à Monisco. Je suis le roi de la rue. Et vi déjà, tant que Rosimu Kenza Koufaka, tant que Thérèse Kapangala Koufaka, to Koufa na bango, il faut que tu ressusciter na bango. Voilà. Et le Congolais face à la fois brisé père. To yé kota américain. Distraction wana to ke na concrétisation. Kabila doit être arrêté. Paix transmis qui va la justice. Faire arrêter. C'est ça le problème. D'accord. To kenda ko porter Kabila plainte série à Benoît. Non tanga kombo nezi Benoît pratique mamba plainte wana muku naza makala pona plainte ndeko kasi te ya pona la kisabino ya muku nezaki jeu il a fait de jeu ce qui congolais le loi telemi abina ko porter Kabila plainte ba ko kata plainte ya biso to kena porter plainte Benoît wana ba kata plainte ya biso na cour constitutionnelle bato batala trésor kimba ebina mobiliser 2 personnes to kena ba ti parler de la nation pona sani na bureau Félix pour dire à Félix tala Benoît makambo sala kati plainte ya biso pendant que bino IDPS bolo bati lelo Kabila zaka na plainte moko te. Mais nous, tous comme il va garantir moura, bête biso na parler de la nation. Totika combattre, malgré Kuba moura. Biso yo tozali. Kabila plainte. Pour nga ku congolais nyoso 80 000 plaintes. Papa muku na bande ko lobaka. Te muku na pas na baka na zo bana komba population na komba population. Aujourd'hui wana na makala ta population mo tindela ta biso sans frontière. Combat muku na biso ça différent. Muku na pendant que Kabila était au pouvoir, il était avec Kabila. S'il s'appelle Moïse, on applaudit. Mais Moïse, quand il était avec les Égyptiens, il a fait quelque chose qui a montré que les Israélites, il a tué un Égyptien pour honneur les Israélites. Mukuna, pendant qu'il était avec Kabila, qu'est-ce qu'il a fait pour nous les Congolais que j'étais votre frère? Il n'a rien fait. Tant qu'on Félix a eu pouvoir, il a béton. Yepe tango Kabila sali beton yo na sima beton yo Kabila yo obombani yo Kabila beton les gars no beton zo no to tena boloko wa ezaki masonda sali mais lelo c'est que je demande na Nzambe merci pour cette confusion na kan ya ennemi na biso c'est Kabila ndeko Félix Tshisekedi ennemi du peuple ça n'engage que vous. Voilà. Mais ça n'engage que moi, Trésor King Bukele, je dis à mon nom et au nom de tous les Congolais. Parce que ça, Yambi Batulokwa, l'ennemi du peuple congolais, c'est deux messieurs. Oyo monsieur moko azui ba Congolais livré bango par Kabila. Mutu mususu akobeta ba Congolais fimbu. Si on va confusé par la bango, qu'est-ce que ça va tozo senge salama? Ou c'est le béton ndeko kweya et kunda maçon ou maçon à panza béton. Merci beaucoup. Et voilà, vous êtes si nombreux à suivre cette émission. J'ai dit un grand merci. Toi aussi cité? Voilà. Vous êtes si nombreux à suivre cette émission. Je dis un grand merci à nos téléspectateurs, aussi à Mama Zozo, aux États-Unis, à tout le monde au balandi émission. Émission émission politique, il y a à boire et à manger. Au bomoni eza malamu, bozwa yango, au bomoni eza mabe, bo engagé yango bongo epandeko King Trésor, Mukolo Congo. Ya lo ibongo aza mukolo Congo, moto aza mwana Congo te mais mukolo Congo. Te ebonga na kozamba ndeko s'il te plaît. To sunga ba Congolais balongwa na kibana Congo, bakoma bakolo Congo. Moi banda ko benga biso bana mboka, bana Congo yo to lo ba décideur faut basala na place na biso. Voilà. Onga na za mwana na mais soko mitie kolo eloko alingate muto asalela ye. Olo ba bibenga ba biso nyoso to mibenga ba mikolo Congo. 80 millions de Congolais. 80 millions. Congo. Kaipesa ba somo te. 80 millions de Colo Congo. 80 millions de Colo Congo. Un seul Kabila. Un seul Kabila. Ce que ce biso nyoto 80 millions de Colo Congo. Santini ngobila maman aluki boitoi Brazzaville. Ce poisson tigale à tosui. Papa. Balinga bakanga na situation là bolinga ka bokanga na pesa ku numéro de téléphone nga pona bata aner bata de miab bozo bani 00243 82 381 18 51. Nabi que nino bolukelanga fraction bolukelanga incitation à la haine
Bochango citation là, et c'est pas les citations là, la haine, c'est la conscientisation du peuple. Le peuple doit être conscientisé. Un peuple conscient, voilà. C'est un peuple libre. Merci. Comme moi, Yasuka Nangeko Congolais, Tolinga Congo Koleka, eloko nyonso, Tolinga Congo Koleka ba parti politique, Tolinga Congo Koleka ba homme politique, Tolinga Congo Koleka basi Koleka mbongo. To boma ki kabouyiste, ki kabundiste, ki cholombuiste, ki fayuliste, ki muzituiste doit mourir. To tikala na kibo congolais. Le patriotisme doit régner. D'accord, mutuna suka yango. Mosusu isu ya suka toki lelo yo bazio au comité député wana lobeka ko lobaboye. Na kende osani. Daniel Safou Bazwa qui est comme député, comme au Lukambongoni. Salaire à $4,700 au papa Molière à Rolob. Je crois que c'est Chic Moukadi, c'est Chic Moukadi engagé dans la compagnie, nous avons $4,700. Pour nous, nous avons un ranking Nambo comme Bimba, $4,700. Mais il faut que nous na bat. Na base, na banane. Ok, merci beaucoup. Chic Moukadi engagé dans la compagnie. Merci beaucoup. Ça n'est fini pour aujourd'hui, très chers téléspectateurs. Vous êtes si nombreux à suivre cette émission. Police des stars, il y a à boire et à manger, comme j'ai dit tout à l'heure. Ce qui te lobby, c'est mon bazalité. Il faut qu'un Congolais à l'oba. En tout cas, Makambo King à lobby, tous sont au Tchango na mitema. Ba Congolais, bana Rwanda, bana Burundi. En tout cas, c'est le lobby, ba Tumbabino. Ndeba ne komusuba au loba. Mais il est temps de comprendre que ceux qui patriotes afro-américains, moko kaka excité population américaine, nyon solibanda, ba comprendre que bazali bango nyonso un indivisible et le to mona koto yo babomi moto biso to utala babomi juge Raphaël Yana to utala na misu na biso pendant que moto aza civil moto aza policier te aza basketteur aza star te américain babomi e pa mondele et bimisi presque États-Unis mobimba na balabala. Donald Trump a eu occasion à koloba mais ceux qui Donald Trump population est poussée à l'oba. Combien plus forte raison que Raphaël Yann Oabandaki Bongo Kolobela Makambo Mboka aujourd'hui, bâti terme na vie naie parce que il défendait la République démocratique du Congo. Merci beaucoup parce que vous avez kebela kolanda biso numéro ezana na C ceux qui s'appelle l'émission benga biso ezaka pona ba opposant ezape pona bino bata PPRD hein ba bito za trop ba opposant ezape pona bata PPRD so ozape muta PPRD ozape muta lamuka olingo loba yaka toko yamba yo so bo muta IDPS olingo loba yaka toko yamba yo numéro ezana na C tika ba menace ya ko bapela ba menace yo na kokanga bino na kobenga bino tika ba menace eza kitoko mingi te to sala mosala yengebe na ndenge longo bani na pesi. Merci beaucoup na réalisateur Chic Moukadi, le patron lui-même aussi à Bobette Imboyo nzeta mbila bo kata e kola et confiance à toi ma sœur ouais Clarisse aussi à nos téléspectateurs. Maman aux États-Unis, je vous aime beaucoup aussi. Saluez votre papa, notre papa Lydie Moutamba aux États-Unis, maman na ma passe, je te salue aussi. Dire un grand merci à Élégance Basika, maman bonheur et pourquoi pas à Maître Ninja en France, Mobali ya maman Solange Wawa. Merci beaucoup. Soki nzamba zongite topé tokufite tokoloba na mikolo mizali koya. C'est par ici que j'ai dit au revoir.